Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre chez votre humble servante Vinicia Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo ya mapangu, na masolo ya mapangu. En tout cas, cette fois-ci, la personnalité TV Tinati, lelo la personnalité TV et que ça la découverte na kati ya mikao, précisément na route ya munene oyo ekei Kinga kati wana tozali na pene pene ya village Bita, donc route ya munene bozomona yango nde ekei Kinga kati ba moto yango bozomona mituka ndenge ezali koleka na facilité donc biso pe toye na mutuka ti village otozali ezali non loin na village Bita, donc toko luka koyeba de plus tant tozo kota pona kobeta masolo. En tout cas awa toyende pona bino bato ya ba projet onga na lingaka na tonga boy, onga na lingaka na sabilanga, onga na lingaka na bokola. En tout cas cette fois-ci tozande na besoin ya bilanga, donc toyeli bino bato ba projet route principale yango ezate ka mutuka ezate nzela ezali mutuka ezana facilité ya kokota et récolter biloko oyo loni e bimisi yango na cité ezana facilité ya kokota ya kozwa bangulu ya kozwa bangombe ya komema bango ti na cité, donc to barati na ti lelo découverte tout ça découverte ensemble elongo na bino mbala moko donc bambote ya tro na bino nyonso bozolanda tozokota poto beta masolo. Toza déjà na kati ya village, toza na kati ya village hectare yangoyo ndenge bozomo na bilili ba hectare yangoyo eza vraiment bazamba moko oza na facilité ya kolona biloko ekobima kitoko parce que eza mabele moko nanu penza e basalela yango penza comme le faute pour kolona esengara mabele ya sika na sir bozomona bazamba onyonso babi awa na kati mai ezali oza na facilité yo mtu ngosa la porcherie mai ezali pembeni yo mtu olingi olona mai ezali pembeni wanezaka maloba oyo bapesa kinga tokambala moko no kotsa papa nanga obetela bino masolo ba prix avec tar awa batie combien et puis masolo ezobetama ndenge nini mbote papa mbote mama tozali awa yebisa biso toza na village nini topusanaka toza na village nini toza na village Monse non loin na mboka na biso Bita à peu près 1,5 km pour mon habitat juste principal bomoni déjà na bilili balakisi bino ya présidentiel ya Joseph, donc ndenge bozomona déjà na bilili awa bon terrain ngoyo côté bozomona banzete ya bambila wana ba matiti bozomona wana nyonso to eza mai. Voilà, donc ils ont un problème té. Donc bande kwa diaspora bino bozana posa ba espace. Vraiment ba espace est belé. Wa koza même na besoin 1000 hectares. Makamunyo soto ezali. En tout cas, nous tous continuons à bêta masolo, à ce que bêta masolo, un hectare bouti à peu près combien pour bandeko bazali banda, bazan ba projet na bango, baluka, baye ba ndenge tozo tambola, tozo lakisa bango pour bango balingara, baye ba makambo. Ouais, tozo sungana kakati. Tozo sungana puisque président lobaki mututu atonga. O toza libanda mboka zonga tonga yango tozo faciliter bandeko na biso bazana diaspora, bazana faciliter ya kwa porter un plus na mabele na bango na mboka na bango. Papa awa 1 hectare boutier combien? Ouais, awa 1 hectare to banzi yango na eza na 8000 mais bo banga prité eza lisolo wana ka lisolo likamnyo stu ba solaka. Eza le banzi na 8000 1 hectare donc to solo là.
Siko un hectare na kati nango ils a peu prendre combien de parcelles pour bandeko bazali banda ko kyo somba pe asali bilanga et par après abi na kata yanga ba parcelle ils a peu prendre combien de parcelles? Ouais, normalement un hectare ils a 20 parcelles sans compter ceux qui za ba bilanga on se retrouver na 20 parcelles. Mais ceux qui bo kata on maintenant na ba parcelles là on se retrouver na 16 parcelles pour ces cadastres dans kitara na terrain fa kata cha ba bala cha ba limite ndé et comme na 16 mais ils en a 20 parcelles. Koto yo tolingi to yeba bande kopé bazali banda ba yeba koto vie ezaka ndenge nini bande kuna biso ba vivaka koto ba vivaka comment vie eza nango normal ba vivaka normal ndenge ba tutu ba vivaka biso pe yo nde toza boye ndo ozomona boye to vivra awa donc tozo vivre ndenge moko kana ba tunyoso tu makambo nyonso eza nango normal comme partout. Bandeko balanti en tout cas na sur bozokoba komona ba image ya mokona lelo ndenge toti koloba tozali na kati ya mikau toki kosala découverte ya ba hectare découverte ya hectare na sur boyo ki prix balobi hectare mokovo 8000 à discuter. Babi nyonso basolola kaka mbokelengi en tout cas président alobaki mosala e bandi. Donc biso nyonso to sa nini to tia maboko. Ba hectare yango yo pona bino batu ya ba projet olingi olona na batu pe awa ba bandi déjà kolona ba pondu yango yo banguba ezali batu bazolona déjà batu bazolona ndenge bomona bilili moi banguba pe eza déjà banguba ezali en tout cas awa batu bazolona déjà ezali pe non loin na nzela munene ozana facilité nde tobaki ya kokotisa mutuka o récolter biloko no na facilité obimi nango na cité tekeli bato bazana cité donc pondu bato bazolo na déjà mtoza besoin kolona pondu ozana besoin kolona nguba ozana besoin ya kosala soki fufu ozana besoin kolona masangu en tout cas nyonso ozana ngo besoin ya kolona awa ezana facilité parce que mai ezali no loin mai eza no loin ozapela besoin osala ONG na yo osala forage osala pe pona bato baza koto yo en tout cas ezo dépendre kaka na bino moko en tout cas awa ezesika ya ba projet bino bato ba projet na bino bobomba ngo pendant tamulai c'est le temps la personnalité TV apesi bino occasion ya ko réaliser ba projet na bino na ba place oyo en tout cas ya boye bazua pi bateki nini basombi nini talaka babi koto mai ezali mai eza na facilité mtongi oboko la bangulu olingi oboko la bangombe olingi oboko la bantaba en tout cas tout est possible awa nakati ozala na facilité parce que nyonso ezali hectare eza munene babiom tozala besoin de 2 hectares 3 hectares voire même 10 ou 50 hectares en tout cas tout est possible nyonso eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki kobanga prité et liste ya dots bazo discuter mwasi bazo discuter biloko balingi ba pesela na libala nyonso bazo discuter bongo pona nini te biso to discuter pona ba hectare to ko discuter to ko beta masolo yo lobby bakolo esika pe bazongisi mwa liloba en tout cas ya bino yangwana na sirobuza ya kosepela boza kosepela bazambeze belé oza besoin 50 hectares tout possible. Toujours continuer kakana même village oyo tozalaki sikoyo to changer place mosusu pour baza vraiment na ba place baza na ba hectare wana tozaki moi quelque part ce to koti na mopandi mosusu beaucoup remarqué kotoyo eza vraiment zamba penza makasi penza te par rapport ya place oyo to utaki mutuka yango wana to yaki na mutuka e komiti ekitisi biso awa mutuka eza na facilité ya kokota ba motar bangwana bazobimisa pe ba biloko na bango bobimisa ba biloko no mutu na mutu abimisa biloko na oyo alonaki bango nyonso biso nyonso na likanisi moko ya mokonzi ya mboka to lona do to lona kaka ndenge ezalaka biso nyonso tozoluka kolona mabele yango oyo place nyonso bozomona oyo bozomona
ndenge caméra ezali ko balance image ezande mabele eza ba hectare nde babaki oza besoin kozwa onga za besoin kozwa 100 hectares okozwa onga 50 okozwa makasi na okaka ma eza pe na facilité osombi okomi pe koluweshe eza na facilité pour bato misusu bazosala pe asali contrat na motu ya 5 ans abandi koluweshe mabele na ye azoluweshe pendant 5 ans moto azosala bilanga donc yo moto sombi oluweshe mabele non et pas bato bazosala bilanga moto wana akomi kosala bilanga soki pendant 5 ans 5 ans 10 ans 10 ans ça dépend okoki pe kosomba okomi pe kosalisa bilanga yo moko tozobeta masolo papa pusana to beta masolo to continuer et ndenge kaka ezalaka papa koba lobela côté o tozali awa beta penza masolo bandeko ba diaspora bandeko bazali banda mboka ba jeune fille ba jeune garçon ba papa ba mama bayoka ouais eloko na koloba kaka tozobenga bango baya terrain yango côté tozalaki wana ezaka donc route ngam na ngambo te tokati de l'autre côté pour na kolakisa sous hectare ba place ndenge ezali et na ingina souligner so eloko mona bandeko a oza na facilité soko ozui place okoki kosala ngo pe carrière ya zelo awa côté toza awa bozo mona ne sikoyo mabeleza ya pembe donc soko longol même couche likolo na se eza vraiment na mabele o batongelaka déjà ndako donc oza na capacité osombi osali na yo eloko na yo poko moteka zelu na yo ndenge yo moko omona kosala soki pe bilanga ndenge ka tozo expliquer toutefois okoki kosoma mabele ndeti o bozo mona bilango oyo eza location ya moto a louer et pas na biso tozala ba contrat na soki date na ekoki atiki mabele na biso soki ko renouveler soki ta atiki aki donc eza bongo donc ba prix déjà boyebi nde to sola na bino tout à l'heure là ba prix nyoso ka yango wana donc izo banda na 10 000 et 8 000 pardon à discuter eza li solo to solo là to bomana te to bana mboka ba posa to mboka na biso donc c'est un peu ça. Bandeko balandi na sur bozui ba précision ya makambo nyonso balobi mabele babandi yango peka na mam prix 8000 au sololi babi ko banga prêter koma sur terrain beta masolo donc 1 hectare eza na 8000 à discuter koma beta masolo eza likambo ya lisolo elembo boyo kani lisolo elembo ya bolingo en tout cas donc bo poussa na pembeni biso toza wana toujours prononcer la bino mosala na même vision biso nyonso zokota kaka tolona po Congo na biso ekufa nzala te en tout cas yo moto za na ba projet na yo ba place tozola kisa na sirozo mona bandeko ndenge bazolona net aweza vraiment bilanga moko ya sika bazolona ba pondu sika eza ba bilanga moko penza ya sika oyo ezali ko salama awa balobi eza ngo problème te eza likambo lisolo so sepel na place oyo déjà ba sali bilanga bobeta kama solo na kolo esika oyo azali kolowe bobeti masolo aza na d'accord ozongisela ye ba dépense na ye nyonso oyo asali là ça ne cause pas aux place na yo mais à part awa bomoni ba video ezali wana eza nanu vide ezali vraiment à louer ezali à vendre donc yom tolingi osomba ba vide ezali pona kosomba osombi yope okomi koluwese lokola baninga basusu bazali kosala en tout cas biso tozobenga bino babi na 8000 à discuter ozui en un hectare soki bakati yango na ndenge ya babilanga eza 20 parcelles soki ba morcelé yango balongoli ba avenue wana ebimaka 16 parcelles na kati en tout cas biso tozobenga bino video nyonso bozomona o ezozela ka bino boya kolona boya kosala en tout cas bilanga papa tobeta no masolo mwa mokie soki muto aza libanda mboka alinga selsa
ntango mosusu bilanga bino pe boyebi mwa bato pe baza na facilité ya kosalela ye pe bilanga po yazani musika. Ouais, biso moko na nde toza boye toza déjà na ba biloko ba outillage ya misala nyonso toza na ba tracteur na biso. Voilà, donc ye soki alinga salisa soki pa kozana besoin ya bato bazwa traîner nango na absence na ye ba garda kango nde ba matiti ezosala boye bato balongolaka tout wana eza kaka likambo ya organisation puisque nyonso to ezali soki ase organiser na ye bien là na village bato balukaka basalaka ba misala wana bazali chef aza koko na ngai bako disposer bato bako sala misala tozana tracteur biso moko tozana tracteur to louer sakaba o tozo sala mweza na ba tracteur na biso moko. Wana e causer problème te o biso ba tout sala ki tozana droit ya boye. Non mais tracteur ba louaka. OK. Tracteur eza na location bako pesa prix ya tracteur par hectare. Tracteur esala par hectare, 1 hectare eza na prix nango soka ko somba 10 hectares abeti machine ka ndenge ezala kati après basombi ba carburant ba pèse conducteur à côté ba sele misala na ye. C'est comme ça se passe. En tout cas, na sur boyoki bino batu bolingi bosala bilanga nga nazana mutu te oya koki kosalela nga bilanga boyoki papa ndenga lobi abiso za besoin bazwa entretien bilanga na yo nyonso ezali possible baza ba tracteur à louer bazali ko louer se ba tracteur oyo eza na disposition ya moto nyonso oyo alingi alona moto nyonso alingi alona tuka nyonso eza na facilité babi tout possible biso toza wana pona kosela bino toujours mosala bobanga prité boya ebele tozozela bino maboko ya kofungwama. Sikoyo tozali na makadam vraiment na makadam na principal bozomona makadam bozomona batundenge batongi mituka ndenge et zokota awa tozali na péage donc toza na péage bozomona mituka ndenge ezali kokota na facilité en tout cas ezape ba place moko ya bien eza ba place ya bien ba transco yango yo ezali koleka ba grand car ba moto donc toza vraiment na place moko ya principal et bongo na ngambo na nga oyo yango nde esika bazali beta penza masolo na ngambo na nga oyo na place obozomo na oyo eza esika nde toyeli esika bazali ko beta masolo wana pe tokosolola basolola kaka on ne sait jamais papa tozo continuer ko beta masolo beta no masolo pokuna masolo ezaki kote mususu siko koto to ebite bomati to bokiti pokoto pe ezali pene penza par rapport ya place oyo to uti koba ko beta masolo bandeko bazali banda mboka balanda bayeba bayoka mususu. Ouais bandeko toujours ngandeko na bino nge bomoni to tambola wa awa bomoni place otoza sikoyo eza oyo bomoni na prince wana eza péage bazotonga ya sika donc kalater wa déjà ezokoma nango c'est bon donc ba terrain yango nde bozomona awa eza prix différent na côté to wuti côté to laxi bino ya liboso awa tozo bande hectare na 10 000 awa hectare za na 10 000 omoni déjà awa biso moko bato to kotisaki tracteur nde sali boye donc tozo compter ko kota sous ba tracteur pour na bateau ba koya pe na sima bazora déjà place où eza déjà labouré pour bazana faciliter au sa misala donc awa tozo bandango na 10 000 nde to tiko loba kuna eza lisolo toko bomana te toko solola kaka mamutu ba sololaka ndenge ndeko journaliste otiko loba moi sikutu bazokakola pourquoi pas mabele donc toko solola na biso. Vraiment awa après bozokataka système ya hectare to bozokata pe moto soza na besoin ya parcelle lopango moko bozokata to bozokataka hectare. Pourquoi pas bozui moto toza na bozui ndenge moko te moto toza na bozui ndenge moko te akoza na posa ya lopango to kataka pe mapango dozomona ba place musu bazotonga wana eza ba mapango bato bazui donc moto toza na posa lopango bakokata lopango eza 20/20. Voilà, donc tout ça tu vas m'apprendre. On est-ce que 20/20 bo bandana combien? Bon 20/20 to bandarango na 3500 to solo là. Ce qui paye c'est bon to solo la kaka, to solo la to bo manate. Ndingi za système ali solo. Ya li solo kaka, li solo le kitu.
Siko kuna bulakisa biso bobima ezali batu baza na facilité ebongo awa. Awa pe mai yango juste na se wana. Moi musika moto wana ngunza mi wana azozwa mai. Mai pe ezali. Mai eza wana. Donc ape pona bato pe bazolinga balona bakoki koya na facilité. Kolona porcherie donc activité nyonso yo mono tonga pe ndaku na yo sala bar na yo osala nyonso o eza déjà prince okoko tonga bar na yo okoko tonga eloko to okoko tonga déjà prince eza et puis activité monnaie des osala déjà de l'autre côté lokola péage wana et ko permettre puisque koko ma place yo batutu bakozala nango toujours besoin donc yango tozobenga bino pe mwa mbango avant que comme tard que se retrouver na bakota ba pylône kuna ya SNEL et kozala mwa mabe mieux vaut lokozo déjà pembe na prince pour que o créer mo activité ça la mwa malamu. Dans le pango oyo ce qui terrain au toloba ezati na ba pylône wana kuna ya SNEL. Les cas pylône soki bakomona banzete moko ezomona na kuna eketi kuna do les cas pylône. Donc mboka oyo côté to fanzi mboka oyo côté bokonzi nango efanzi ndeza na banzete wana kuno zomona donc ndako ya chef eza kuna. Voilà donc mboka bandi depuis kuna ndeyeti na prince awa. Tout na pelo moko abote kama pa on a deux personnes te po ezamba to bakoma ko bange soit yo ki o chef abi kuna bate kama pa on a deux personnes no sombi le pango problème. To sala ka makambo wana te soki to sala kango nde tozotambola no ba terrain bato musu bakokota déjà ba interroger biso bozo sala nini bozo luka nini lopango na ngai mabele na ngai bino boyo ko luka nini to sala ka makambo wana te mais il y a des gens o pe ba sala kango voilà mais biso vraiment si tozo tchango na média bouye c'est parce que toza bato yo totambola na lima nde na lingala balobaka voilà donc awa eza na problème mon côté. Toye bape mwa mokie procédure ezaka nini awa soki mutu asombi lopango na ye procédure nini obino bomemaka po esika na esika eza na ba procédure nango obiso tokendaka boye biso tozongisaka boye et bon obino awa procédure ezaka biso procédure eza makasi te procédure eza kaka normal ndenge etambolaka makambo tu osombi lopango na yo na part na biso ba coutumier to saleli yo papier. Il y a reconnaissance tozo reconnaître que sombi lopango so que za hectare to kopesa pe papier o ezo senga hectare so ki pesa lopango to kopesa fiche parcellaire ozu fiche parcellaire na yo là o kokena nguna bureau ya quartier na quartier ba sali le papier et mati na commune bourgmestre sali le papier à partir de commune eza na bureau ya hôtel de ville wana hôtel de ville atie le timbre na papier na e après c'est tout mambo esili. Ok. Donc bandeko balandi balobi problème ezate mabelo nyonso bomoni oyo eza vraiment na principal ezali na première position na makadam eza na position ya liboso na makadam en tout cas babi awa problème ezate yo mtolingi osala o terrasse olosala barno ya munene oyambaka pe bato bazouta boye basukeli boye bao bazouta kuna basukeli bo en tout cas na facilité pour péage déjà ya ngwana bazali kotonga et comme presque à la fin donc biso tozobenga bino kaka bandeko ba abonné ya la personnalité TV en tout cas et tozobenga bino tozozela bino maboko ya kofungwama merci ya trop na bandeko ba abonné sur la personnalité TV oyo bolingaka biso makasi na ebike biso pe tolingaka bino makasi yango tosaka fort ya kokoma ti na ti pour kolakisa bino babiloko ya bien en tout cas merci na ambisi bazabakana mo général John Kimbambu ba diva wa sudi ya givwa mama boko bank na kata London City Arlette Matokoli Swanzamba en tout cas ba merci ya trop na bino nyos merci na bakolo mabele o batambusi biso lelo na kata Mikao en tout cas ba merci ya trop merci à trop na ingénieur Metitima azala kona na sima caméra pour kozula bino ba image kitoko merci à trop na mama Doris le mafumu na gaz à la personnalité TV en tout cas ba merci à trop mosala ezoko bati na ti biso na bino trop ko ba komona na ba émission oyo ezali koya.